Esengo ya kozala lisusu liboso na bino pona kotalisa bino matali masolo ya mokolo ya lelo na cadre ya journal na biso ya Lingala na kati ya Congo France Télévision. Tika ete kimi ya Nzambe ezala na mabota na bino tofongola édition ya mokolo ya lelo pona koyesa bino ete ba membre ya Presidium basalaki visite na stade de Martyrs mokolo ya dimanche 23 avril 2023 pour na koyeba lolenge sortie officielle ya Union sacrée de la nation et kosalema na ba condition ya malamu tozo ba détails. Visite monene ya installation ya stade de Martyrs et sika sortie officielle ya plateforme Union sacrée de la nation nde ekumbaki ba membre ya Presidium basala visite mokolo ya dimanche 23 février 2023 tomonaki présence ya président ya Assemblée nationale Christophe Mboso, premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, président ya Sénat ba Atilukwebo na ba ministre misusu balingaki bazala bien siré na esika oyo cérémonie ekozala bayambamaki epai ya Jésus Noël Seke oyo azali aménagère ya site pe a expliqué na Presidium lolenge podium ekozala installé pe disposition ya entrée ya ba officiel pe ba militant ya ba parti politique nyonso oyo ezali membre ya Union sacrée de la nation pe lisusu gouverneur ya ville ya Kinshasa mwala mboka Jantiningo Bilambaka pe ba commandant ya la police bazalaki na esika wana mokolo ya le 23 avril 2023 pona kosangana na ndeko ya Presidium ya Union sacrée de la nation pour nabasangisa makanisi lolenge cérémonie ya samedi 29 avril ekoleka na kimia nyonso. Botala lolenge incendie et salami mokolo ya lundi na tongo ya lundi le 24 avril 2023 na lycée Mwanga na Kolwezi oyo créé ba dégâts ebele surtout et pas ya ba élèves. Et salamaki mokolo ya lundi 24 avril 2023 na ngonga ya 7h du matin kuna na Kolwezi na lycée Mwanga oyo ezali institution scolaire monene na kati ya Kolwezi. Incendie ekutaki ba élèves en plein cours et ravagé pe ba local administratif nyonso pe ba salle de classe. Ba élèves bazwaki ata moyen ya ko se sauver te. Bakomaki ko sauter na ba mur pe na ba fenêtre. Ndenge bozali komona bino moko na bilili. Kasi na niveau ya liboso oyo moto bandaki ba élèves ebele basotaki pe bazwaki makama lokola kozoka na yango oyo pasi esalaki makasi bandeko bazalaki sur terrain ba réclamer na koloba ete kinongonga ya 11h bamonaki ata camion ya anti-incendie te nde esalaki lisusu pasi na ba parents nyonso ya ba élèves wana pe na bandeko oyo bazali bongo aux environs ya lycée Mwanga kuna na Kolwezi. Tokomi penza na ngonga la biso ya rubrique invité du journal oyo tokosolola mingi na mai matali politique ya parti leadership et gouvernance pour le développement na yango toyambi maître Jedi Diamulandu akosolola mingi na mambo etali parti na bango. Merci lolenge to anosaki binoke to kozala na invité du journal message Didia Milando Mbote. Bote. Boil malamu na cadre la biso ya bokalelo. Merci. Boni état de santé ya LGD. LGD za na santé malamu. D'ailleurs dans quelques semaines to fêter Mbula Moko depuis été et ça qui sorti officiel nango. Donc LGD doit se comporter que se porter bien. En tout cas, félicitations déjà Mbula Moko depuis LGD à Botamaki, deux personnes qui sont officielles Boka Congo. Alors pourquoi vous vrai qui ko rallier na Martin Fayulu, Moïse Katumbi donc sangawana ya position nyonso. Oui maman, on se rappeler que tango parti LGD et sali sorti officiel. OK. Président national Matata Pogno directement Tolobaye que toujours quoi appartenir dans opposition. Okay. Donc toujours ba rare parti au Botami directement pour Ningambo et opposition.
pour nini pour être Congo et d'ailleurs que malamu te tu ko accompagner te batu oyo bazom ma Congo na kufa faut tozala ba considéré comme ba complice yango tu ngai ko zana quand ya bato faut ba sauver Congo yango to pona i quand wana ezali quand ya opposition pour que to travailler na lolengi ya ko sauver Congo. Vous allez quoi assurer biso que moi mbutu mbutu ko zala te et ko zala te soki question ya Congo nde etiami na mesa soki eza question ya biso batu ya koluka nani to nani esengeli nazala place oyo to oyo yango wana nde eza mabe mais lokola question ya Congo nde tokotia na mesa en tout cas na rassurer yo mbutu mbutu kokota te na kati wana lokola moko ya bakambi ya LGD si makamisi na yo vraiment ezali nini par rapport ya union sacrée de la nation bazali kosangana lisusu basala sortie officielle na bango mokolo ya samedi 29 avril. Oui maman na koza pena na temps mingi te ya kolobela na bandeko oyo ya union sacrée na makombo baza kosala eza légitime moto nyonso okoki kokutana kosangana moto nyonso mpe okoki korêve moto nyonso mpe okoki kosala lisanga donc oyo bango baza kosala na baza koestime que baza kosorganiser mpona maponami chance na bango biso toza mpe kotala mingi oyo etali biso donc na bandeko basala oyo esengeli kosala biso mpe tozosala oyo eza malamu mpona biso. Merci beaucoup Nabiyano na nyonso kasi moi motuni ya suka avant que tokabwana na poko ya lelo en tant que parti vous allez vraiment prêt ya ko pesa candidature na mutongo soto autorité morale na bino moko mokonzi Matata Ponyo ndio akozala en tête ya candidature lokola mokonzi ya mboka oto zali kokena ba élection na tondi yo botondi mama na mutuna wana na ko rappeler na yo que tant to sali sortie officielle na biso na premier congrès et ba congressiste to ebaki na ko pona candidat président de la république pona biso ezali président Matata Ponyo tisikoyo eloko moko échanger te candidat na biso LGD pona mapona miza koya comme président de la république eza Matata Ponyo ko sangana na biso na Lubumbashi to sangana kite pona to banda ko luka ba candidat na tango yo eza nanu na eza pena motuya nanu te sikoyo eza une question eza na actualité tende dans le bana français sikoyo ezali toza ko sangisa makasi pour sauver Congo ezoke na kufa mais candidat na biso LGD pour la présidence de la République na lobby eza Matata Ponyo lobby ne ko yebisa biso nini ne kozala mais toza na candidat na biso pour yebi bilan na ye oyebi aussi sala donc Congo na Matata Ponyo eza développement. Alors comment koloba ke Congo ezokende na kokufa tandis que toyebi ke mabona minde ezali moko ya moyen ozali ko ravitailler lisusu mboka ekende liboso na ngona mama ton na lobby bongo na lobby par rapport ya situation tozo vivre actuellement yango wana biso nyonso espoir na biso eza maponami eza koya na maponami eza koya tant peuple congolais akopesa confiance na ye na Matata Ponyo pona ko diriger mboka oyo na ko rappeler na plateau na yote Matata Ponyo premier ministre 4 ans oyebi esalamaki alors le long de tolobi mboka eza kokende malamu te yango tozozela penza tozotalela penza maponami oyo ya na lombangu po ete Matata Ponyo azonga na kozongisa dollar na 92 na kozongisa ba avion ya Congo Airways oyo nyonso eza ya kokufa na kozongisa ba Transco na kozongisa salaire na nyonso ezali ba assurance o babengaka na lopoto tonde ezali ba assurance te eza makambo aussi salama tozanga na yo toyebi entre 2012 et 2016 fonctionnaire baza foutailler le 15 mais lelo ba fonctionnaire 2 mois impayé donc bazaka ko gérer na Matata zonga po bilo wala na zonga et tout ça lisusu oeza malamu mingi. Merci beaucoup maître Jedi Diamulandu kasi mo liloba ya suka na ba nyonso ya LGD balandi biso na ngonga o penza liloba suka eza tozali kokena maponami ba ndeko nyonso ya LGD tozali komi bongisa LGD eza partout à travers la République et tozali komi bongisama pona koyeba kokokisa souci ya congolais eza zonga kolia malamu eza zonga na dollar na 92 eza bana ko voyager na ba avion na ye eza to defa nyongo ya libanda te alors souci wana to koyeba kokokisa yango na bandeko na biso nyonso ba membre ba cadre pe ba militant totikala toujours na discipline tozanango leadership pe gouvernance à qualité pour être lobby mboka yeba kozala
diriger pas na moto esengeli matata po ndenge na lobi. Merci vraiment Landenge Bolandi biso na bokebi nyonso ezalaki maître Jedi Diamulandu azalaki lokola invité ya JT ya pokwa lelo kasi tokosilisa basango na biso na communiqué nécrologique oyo. Kombo na ye Gigola Digital azali artiste musicien pe frère biologique ya artiste musicien congolais Ferregola. Gigola atikaki mokili ya se mokolo ya lundi 17 avril 2023 suite ya maladie molai. Kasi ya kosimba ezali ete veille mortuaire ya Gigola ekozala na esika ya musée national na ngonga ya 20h kino na tongo pe levé du corps ekozala na hôpital du cinquantenaire na ngonga ya 9h kino 12h. Kasi Gigola akokundama na cimetière ya nécropole entre terre et ciel. Tika ete molimo ya Gigola epema na kimia. Merci beaucoup. Nandenge bozali ko continuer ko pesa biso confiance pe fidélité biso Congo France Télévision pour na ete to mela kabino toujours basango ya sika pe na oyo ezali vraiment na actualité le lengi balobaka na lopoto. Merci une équipe technique oyo sunga kingai pour ete na zala bongo 5/5 na ba etando ike na bino. Merci na équipe rédactionnelle mobimba na tika botika la malamu kimia nzambe et continuer ko régner na mabota na bino.